Pasteur Jean-Paul Mayata, Otobengaka mingi pasteur de la foi la famille, lelo toye na dossier. Lelo toye na makambo moko ya pasi, na kolobango ya pasi. Pourquoi? Parce que eza makambo moko moi personnellement na yokaki nzoto malili. S'il vous plaît, bandeko bisika nyonso boolanda mama Étoiline, komelanga na commentaire bisika nini ozali. Kande na yebisaka bino ezalaka bien to sololaka to betaka masolo to yebana bisika nini tozaleli eza toujours important. Batu na biso o bokoti sika na chaîne na biso Étoiline Ines TV, s'abonner massivement, partager, commenter et kosala malamu. Voilà. Lelo na ye na moi dossier ya pasteur de la foi. Biso nyonso toyebi pasteur de la foi. Ebela batu bayeba ye en tant que comédien. Ebele pe bayeba ye en tant que musala nzambe. Mutu na mutu aza na ndenge oyo ayebela pasteur na biso de la foi oyo tobengaka Jean-Paul Mayata. Lelo toyeba ndeko na nga, pourquoi? Parce que eza na vidéo, ba vidéo ezotambola ya makasi concernant les pasteurs, pasteur na biso Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi. Bandeko na soki na koki kozala na mémoire bien, il y a de cela 4 ans ou 3 ans passés. Nasalaki moi personnellement biographie ya papa na biso Jean-Paul Mayata et aussi ndeko na biso moko Daniel Lobika, asalela ye télé-réalité, asalela pasteur de la foi télé-réalité. Na télé-réalité eza na histoire moko pasteur de la foi abeta lisolo concernant leki na ya mwasi po batunaki ye événement nini oyo ti lelo elelisaka yo. Événement nini oye passa, donc les cas ezalaki dans le passé, mais ti lelo ozalaka toujours affecté na événement wana. C'est ainsi que pasteur de la foi ayaki kobeta lisolo ya leki na ye atendaki kobota. Tango atendaki kobota leki na ye akufaki na jour akobota. Pourquoi? Parce que négligence ya ba docteur ezalaki ya makasi. Yango de son côté abando lobaka ke non soki nzambe asungi ye akoyaka kotonga hôpital, na hôpital wana akotiaka ngo kombo ya leki na ye po événement oye leka na vie ya leki na ye penza elelisa ye. Alors, la famille, toye kolala kolamuka, toye komona mwa vidéo ya pasteur de la foi. Vidéo na ye eza construction ya hôpital na ye. Donc, pasteur de la foi akomi kotondisa hôpital. Nalandaki video wana namonaki penza hôpital yango eza hôpital moko munene, puis bazotonga ngo wapi pembeni, donc pene ya église ya pasteur de la foi. Donc batie yango kaka pembeni hôpital kuna et après église. Hôpital moko munene ndenge bazotonga yango ti tango baosilisa parce que déjà bakomi déjà na niveau ya likolo kala mingi te, peut-être soki nzamba sungi année oyo esili tito koma na 2027 atana ba ebandeli hôpital wana bakoki kosilisa ngo. Selon ba message ya pasteur na biso de la foi alobaki ke hôpital wana akotia yango prix moko ya C pour que et permettre batu nyonso oyo ata bazanga makoki ya malonga te bazala traité na hôpital wana, bazala soigné na hôpital wana po eloko oyo ya leki na ye ti lelo e affectaka ye. Mais naya komona mwa batu bengaki nga batu baye balobi mama Étoiline yo défendraka mingi pasteur de la foi wana penza omona pete keno kimuibi ebandi po toyebi biso nyonso déjà na Congo na biso soki mutu atongisi hôpital wana seke eza mbongo bomona pete keno na église aliaka mbongo ya mabonza awa sikoyo alingi abanda na makambo hôpital. Congolais nayebaka te biso bakongolais soki ezalaka nini, nayebi te soki Congo mobimba epumbwaka na butu to soki ezalaka nini la famille. Babilo mosusu ka nde nalobaka to lobaka nanu, to sololaka nanu, to betaka nanu lisolo po ce n'est pas possible. Pona bandeko mosusu o bakozala penza na besoin ya koyoka lisolo bokotaka na chaîne na biso koma kaka pasteur de la foi biographie kuna penza okokota oyoka maloba ya pasteur de la foi concernant liwa ya leki na ye, parce que na biographie wana natiaki mwa video na ye mupanzi pona kobeta lisolo ya réalité wana. Mais komona lelo batu na makambo bazoloba mosusu la famille na mituna ka penza, est-ce que biso ba congolais tozala penza na mitema? Ce n'est pas possible.
boyaka nanu kofinga a pasteur de la foi ke non asambelaka nzambe ya solo te, pasteur de la foi asi asimbakisi boloba nyonso o boningaki boloba. Mais la plupart ya bato batikala koyeba parcours ya pasteur de la foi te. La plupart ya bato batikala koyeba te ba souffrance nini o pasteur de la foi aleka nango. La plupart ya bato batikala koyeba te ba situation pe ba circonstance nini o pasteur de la foi aleka nango na vie na ye. Mais tozalaki ka bato aliboso toya kosabola pasteur de la foi, bato aliboso toya ka to bandaka kofinga ka pasteur de la foi. Soki pasteur lelo pasteur de la foi aye kotongisa hôpital na ye, problème eza nini? Mbongo na ye moko. Mbongo na ye moko. Si pasteur de la foi azala na église ya munene to bandana na Congo na biso comme azana église na munene. Tokota na France, lelo na France église ya pasteur de la foi pe ezalaka. Vous pensez que ça ba blague? Soki bino ba omona ke non kozala na église, eza chose facile kasi bino pe bo fongola ba église na bino. Bo fongola pe ba église na bino. Yango wana ba omona lelo on ba réseaux sociaux, plus précisément na TikTok. Combien ya ba prophète à lokuta lelo bazali? Combien ya ba pasteur à lokuta lelo bazali? Wana nyonso bazo luka bandimi na makasi. Mais ba pasteur de la foi oyo batikala kokende ko luka bandimi na ba télévision te. Pasteur de la foi tikala kokende ko luka bandimi te ke non yango wana affiche nanga bo salelanga promotion. Babiso oyo tikala ko salela pasteur de la foi promotion te pour kazala na bandimi. Kibonzambe o eza na kati na ye. Kibonzambe o nzamba tia na kati na ye yango esala ke lelo oyo pasteur de la foi bandimi na église bakomi kotonda. Pourquoi biso ba congolais tozalaka soki muto asali mwa eloko moko boye biso il faut kaka toya yango wana eza kaka mabonza bandimi. Soki eza facile kozala na bango bandimi na église soki eza facile kozwaka pe mabonza ya bandimi bo fongola pe ba église na bino. Combien ya bato bazana ba parole awa ata kutu kokangisa 10 personnes bazo kokate. Moi je connais des églises ba église penza bo bandi na janvier tala bato soki 40 50 ti bo kende décembre bato batikali 12. Lelo na ba église mosusu bakomi ko compter na bana bakomi ba membre pe mikolo. Biso toyebaka bana bazaka na ba ekodim bako compter bango na ekodim mais ba église mosusu lelo oyo pourquoi parce que kibonzambe ya nzambe eza na kati na bango te. Mosusu bango batikala kobenga ma ba pasteur te mais parce que bazo welela bango pe bayeba na keno baza ba pasteur. Bakomi lelo oyo kopanzaka ba famille ya bato. Kozala pasteur eza chose facile te. Botika pe pasteur de la foi avant. Donc pasteur de la foi ndenga zabo ya koti ko fongola ta business na yete. Akoti ko fongola ta business na yete. Donc ceux qui a fongoli business na ye kozala ka ba mbongo ya banini ya ba mabonza. À part kozala na église pour votre information pasteur de la foi azalaka na ba business mosusu oyo asalaka tokoki koya kobanda kobetaka masolo te ke non asalaka boye na vie akendaka boye na vie te eza na ba makambo mosusu oyo eza privé eza personnel à moins que soki ye moko aye kobimisango biso toza banani to banda kolobaka vie privée ya pasteur de la foi ke asalaka ba business aboye yango e produiraka ye mbongo ba biso oyo tokonta ba mbongo na ba église. Eza na ba église mosusu, église ya munene ka boye bomona église ya munene église ya malonga. Mais batu bakotaka na église wana mosusu na fin ya journée ata 5000 kokaka te. Mosusu babino moko bo kontaka ba mongo bozo mituna. Siko église yango bafutaka ngo ndenge nini? Siko église yango esukelaka nde nini? Mosusu ka ba même pasteur o bino bokanisaka keno ba diaka ba mbongo ya mabonza. Bango moko bakomi kofuta bango moko ba église. Botika pe bato ba vanda pasteur de la foi ata soki eza mbongo ya mabonza a travailler dire papa wana ba jeune na ba jeune oyo biso na ngana bino tokotikala kokota na ba jeune wana te me ya kota eza na ba sacrifice mosusu asala na butu yo na nga toza ya kolala mosusu ba 3h du matin 1h du matin papa wana avandi azo sambela azo tanga ka bible me ngana yo wana tolali na biso tolali neti mokili existaka te. Mais soki lelo oyo nzambe aye kofongola ba porte na pasteur de la foi botika ya fongola église ya fongola hôpital ata soki kozala hôpital ya mémoire ya leki na yete eza business na ye eza musala botika ye ka ndenge babiso nyonso tozalaka na mwa ba business tosalaka ye pe aza libre osala business na ndenge alingi na ndenge ye moko amoni ke no ana koki kosala business nanga aza na libre eza nini na basala nzambe
hein Papa siko ezala ba prix moko abordable ba soins yango les problèmes. En fait, toujours compter penza nzamba sa biso grâce tous en abandé ba soutenir oti na moi kisi peut faciliter ba parce que l'hôpital a jamais besoin que ça monte pas en bon kisi. C'est ça. Comment pour ba simba yo faut en bon. Mais oui, ce que tala gaba et comme pas de la fois qu'on a bazo bim sa hôpital et puis danger ça que na tous en hôpital tu dois robim sa ba tu ba en hôpital son nzamba pesi moi 100 francs misi bando baza l'hôpital ce que ba moni bino mo bosa l'hôpital ba kai bando yaka po babeza pas de la foi bingana ba kutu musuku to mona pe mbongo afuta za afuta na epete na ibika ndetu za na sena moyo soki moi donc ozala ndetu bino bozala kuna moi kiso tindi osunga awa pour sauver bato parce que jamais mutu akoki akobimisa na hôpital mpo mbongo akisi eza te ake okufa te parce que ça ekondane biso meme na miso ya nzambe ongani nazosala yango na église surtout bamama na bafemme cache toi merci na bino oyo bosoutenir makasi bafemme cache toi donc eza mpo na ngai eza business te mpo na nga bango bayebi papi nayebisa bango na église aucun jour bamona nga na oya boye hôpital ekoti kome te to gérant esala bien entretien et en plus kofuta bato baosala a baemployé bazala pesa te tosala pas pasteur de la foi na hôpital afutaka te ça devient encore un problème donc ya suki eza likolo ya kelitio tokosisa ok mpena ti tosuki awa likolo eza restaurant attention eza mpe na permanence eza apona bapriere oh na losambo likolo wana bato lobiko na lobiko amen lobiko na lobiko ko service opération eza to malade baleka basambelaka c'est ça ouais donc awa eza makambo te opoka na sambela na CFC te non bato nyonso bando ya awa tout le monde eza projet moko kitoko tovanda na njili mbula na mbula eloko ya boye no tozwa yango te ata pa paster moko c'est pas pour vous flatter hein mais non tozwa eloko ya boye nanu te par là oui c'est là bafixe nanu te mais permanence yango wana eza mpe climatisé okoti wana donc awa mpena maintéresse barotaka basambela awa bato wana bianderi mpa banosokola bilamba badra barepassage makambo tu wow c'est grand awa restaurant awa restaurant awa nde cuisine awa nde place ya kolela wana cuisine eza vite mpa mpona koservir baolamba kuna baservir kaka na fenêtre moko coulissante en vitre wana awa nde restaurant na terrasse nango ya kote mpe nakobelisa nano te naye nasambeli na nga nalie na nga nakozala na maladi te mpe naye nasambeli na nga na permanence oyo visite pa motu po aza mwa makasi akoyani ya restaurant ayambi bosolola bofandi oli bofala na sali azomona mpe mokili kito oyo terrasse bakiti mpe maladi azozela ana convalescence na ye ana bimo pitata azozwa mopepe na ye awa wow omona njili mobimba omona mpenza avandi na bato awa eza gerizo mobimba ezokotela ye ndenge azosola na moninga aotala mpe paysmokili epesi eso espoir ok en tout cas oui ça aide aussi on peut pas bien et puis aotala vie oyo ya likolo ezo mpe psychologiquement eza mpe traitement mobimba. En tout cas, félicitations, papa. Une fois de plus encore. Tu as prié, tu as traitement. Et puis, psychologiquement aussi, tu as un ça. Pour place, nous sommes malades à Bimarate. Moi, mon atal aération zoité. Abimalo. Comment t'as sous? CFC. Et ça, mon de boy. Maman. Ah, félicitations, papa. Osiko bino wala bambongo na bino bosuma bilamba ba cher ta mambo contribuer yango bilamba cher eza pe bien mais mbongo no elona maneti awa esunga makasi projet kitoko tomati wow CFC mon église en tout cas félicitations wow basiterne oza awa mpona réserve d'eau et en plus kotanda bilamba badra ya hôpital donc awa
Voilà. Ah, Plus ba technicien gamba mabango mata. accès interdit. Pas technicien, attention. Ah, ok. Félicitations encore. Aussi ici, hôpital Munene, Kitoko, bien. Nzamba qui est na projet aussi sous Katokoya na inauguration. Na inauguration, au moins, on a été déclaré. Nzamba sala bozala parce que bon moi il est au sa musala, so boyna tresi et pambola pe biso présence na bino. Bon accompagner biso na musala parce que se déplacer boyeti boye. Ya glodinga na bengi bino te mais soucia œuvre et kokani te na so na benga bino. Et soucia œuvre bolobino biso pe to sala part na biso na construction hôpital. Il le lobby nous allons rendre à chacun selon ses œuvres. Merci de votre Tracy, merci Penabino. Et à Glody, merci Penza. Vous avez déjà gloire à Dieu, donc la gloire soit rendue à Dieu. Amen, papa, merci. Voilà, c'était pour vous visiter cet endroit, cet hôpital. Et au fond, bientôt, moyen, besoin en olingo tsanza mais na preuve olingi makamba minene la yo voilà pour soutenir œuvre oyo muto nyonso kolanda vidéo oyo mutema neko tuta voilà soutien na yo ekosala bien lipamboli na yo ekopambola mpe bandeko mosusu soki hôpital ezwi tembele mingi te efongwami eza eloko moko oyo nzambe mpe akosepela nango parce que nzambe alingaka makambo malamu. C'est ça non papa? Nzambe alingaka makambo malamu. Donc voilà, merci de nous avoir suivis. Tosili ici et la pesimbote na bana CFC Mobimba bana Lyon et où toleka bien à cause de la foi papa 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans toujours le 6 novembre j'ai tout célébré 10 ans 10 ans ok donc ils ont la terrain si le 6 tous en église et puis ils allaient certains vendredi et bon samedi dimanche ils tous en terrain Bouddha donc 10 ans à cause de la foi. Félicitations encore, papa. 10 ans de l'église CFC. CFC, à cause de la foi. Oh, mon confusion. Où est la mais oui, parce que tant à cause de la foi, c'est la première édition, deuxième, CFC Zahina Onté. Ah, ok. Donc, 10 ans, il y a église CFC. Il y a à cause de la foi, DG Lekaki. Par la grâce du Seigneur. On continue. Tu as à peine à 20 ans, à 30 ans. Vraiment. Nayamba Christ n'a pas l'arme. J'ai une histoire, j'ai souffert dans ma vie d'une manière que tu ne peux pas croire. Dans la 6e année primaire, il n'y avait personne. Mon père avait beaucoup de moyens, il travaillait à la présidence, que j'avais compris après. 6e année primaire, il faut que première c'est on a inscrit parce que l'école c'était juste l'école primaire laïque dans quartier 6 Nanjil. Il faut maintenant comme la première il faut solliciter contacter une autre école. Mais il n'y avait personne pour m'inscrire. Mon père n'avait rien du tout. À quoi les gens venaient fêter chez nous babon année parce que mon père avait des moyens. J'aime pas parler de ma vie Je sens avec de l'émotion pasteur. Ouais parce que dans le histoire de la vie non namona mutu na leki na vite non namona mutu te donc jusqu'aujourd'hui namona na mutu te namona na pamba parce que so na qui grâce au ba Christ était notanga na e na ndo souffrir makasi donc bref na deuxième na 6e année primaire il y avait personne autant et j'étais entouré des amis bazali na ba parents ba osunga bango bien ba misu batanga na masamba à l'époque école malula na limité tout ça ngasko mutu alete même pas école bien bon mais école moka pour que na tanga alors j'ai pris la décision lokandi na kozonga classe année prochaine. Il a été cassé à l'âge de 12 ans. J'ai vu ça. 12 ans. Dans une benji, dans une humiliation. Un enfant de 12 ans. Ouais, parce que au fingati. Yo moi muke okoke classe était les gens m'ingéraient des fois hôtel mais hôtel sachet boye yo moi longo na classe te ka le kosambo zo ba yeba na ba vie na ngati ça la bon pour na réalité donc na sepela na témoignant en église dans na ba émission boye de face ça dérange mais le quoi na za obligé na na répondre na ba question na bino na ouais via muteza nzambe na 1998 99 na za na première deuxième année c'est obligé au moins ndengona na nde en fait na teki sachet na zandu na so pantola tombola à l'époque tombola ezaki lamba humiliation parce que pantola blé nokosamba eticité asombi ya tombola na comme ça na école moi benga kibola bola à l'époque c'était ezaki poisson salé moi ezali na valeur te ikabonga moins cher ba moins mikolo ba bah pesa école parce que les écoles moins cher. Il y a vraiment le dernier des derniers. C'est là où j'ai étudié et j'ai raconté un ami je crois entrepreneur au deuxième CO à nos semble en église n'a les bons samaritains.
Na bandi biso nyonso touti kolanda, touti koyoka awa pasteur de la foi makambo azoloba la famille. Kande la lobaka ezopesaka pasi la famille. Pasteur Jean-Paul Mayata, o tobengaka mingi pasteur de la foi la famille, lelo toye na dossier. Lelo toye na makambo moko ya pasi, na kolobango ya pasi. Pourquoi? Parce que eza makambo moko moi personnellement na yokaki nzoto malili. S'il vous plaît, bandeko bisika nyonso boolanda mama Étoiline, komelanga na commentaire bisika nini ozali. Kande na yebisaka bino ezalaka bien, to solo la to betaka masolo to yeba na bisika nini tozaleli eza toujours important. Batu na biso o bokoti sika na chaîne na biso Étoiline Ines TV, s'abonner massivement, partager, commenter et kosala malamu. Voilà. Lelo na yena moi dossier à pasteur de la foi, biso nyonso toyebi pasteur de la foi. Ebela batu bayeba ye en tant que comédien, ebele pe bayeba ye en tant que musala nzambe, mutu na mutu aza na ndenge oyo ayebela pasteur na biso de la foi oyo tobengaka Jean-Paul Mayata. Lelo toyeba ndeko nanga, pourquoi? Parce que eza na vidéo, ba vidéo ezotambola ya makasi concernant les pasteurs, pasteur na biso Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi, bandeko. Soki na koki kozala na mémoire bien, il y a de cela 4 ans ou 3 ans passés. Na sala ki moi personnellement biographie ya papa na biso Jean-Paul Mayata et aussi ndeko na biso moko Daniel Lobika, asalela ye télé-réalité, asalela pasteur de la foi télé-réalité. Na télé-réalité, eza na histoire moko pasteur de la foi abeta lisolo concernant leki na ya mwasi po batunaki ye événement nini oyo ti lelo elelisaka yo, événement nini oyo passa, donc les cas ezalaki dans le passé mais ti lelo ozalaka toujours affecté na événement wana. C'est ainsi que pasteur de la foi ayaki kobeta lisolo ya leki na ye akendaki kobota. Tango akendaki kobota leki na ye akufaki na jour akobota. Pourquoi? Parce que négligence ya ba docteur ezalaki ya makasi. Yango de son côté abando lobaka ke non soki nzambe asungi ye akoyaka kotonga hôpital, na hôpital wana akotiaka ngo kombo ya leki na ye po événement oyo eleka na vie ya leki na ye penza elelisa ye. Alors la famille toye kolala kolamuka, toye komona mwa vidéo ya pasteur de la foi. Vidéo na ye eza construction ya hôpital na ye. Donc, pasteur de la foi a komi kotondisa hôpital. Na landaki vidéo wana na mona ki penza hôpital ango eza hôpital moko munene. Puis bazotonga ngo wapi pembeni, donc pene ya église ya pasteur de la foi. Donc batie ango kaka pembeni hôpital kuna et après église. Hôpital moko munene ndenge bazotonga ngo ti tango ba osilisa parce que déjà bakomi déjà na niveau ya likolo kala mingi te peut-être soki nzamba sungi année oyo esili ti tokoma na 2027 ata na bayebandeli hôpital wana bakoki kosilisa ngo. Selon message ya pasteur na biso de la foi alobaki ke hôpital wana akotia yango prix moko ya C pour que et permettre batu nyonso oyo ata bazanga makoki ya malonga te bazala traité na hôpital wana, bazala soigné na hôpital wana po eloko oyo ya leki na ye ti lelo e affectaka ye. Mais na ya komona mwa batu bengaki nga batu baye balobi mama Étoiline yo défendraka mingi pasteur de la foi wana penza omona pete keno ki muibi ebandi po toyebi biso nyonso déjà na Congo na biso soki mutu atongisi hôpital wana seke eza mbongo bomona pete keno na église aliaka mbongo mabonza awa sikoyo alingi abanda na makambo hôpital. Congolais nayebaka te biso ba Congolais soki ezalaka nini, nayebi te soki Congo mobimba epumbwaka na butu to soki ezalaka nini la famille babilo mosusu kande na lobaka to lobaka nanu to sololaka nanu to betaka nanu lisolo po ce n'est pas possible. Pona bandeko mosusu o bakozala penza na besoin ya koyoka lisolo boko taka na chaîne na biso koma kaka pasteur de la foi biographie kuna penza okokota oyoka maloba ya pasteur de la foi concernant liwa ya leki na ye parce que na biographie wana natiaki mwa vidéo na ye mupanzi pona kobeta lisolo ya réalité wana.
mais komona lelo batu na makambo bazoloba mosusu la famille na mituna kapenza est-ce que biso ba congolais tozala penza na mitema ce n'est pas possible. Boyaka nanu kofinga pasteur de la foi ke non asambelaka nzambe ya solo te, pasteur de la foi asi asimba kisi boloba nyonso o boningaki boloba, mais la plupart ya bato batikala koyeba parcours ya pasteur de la foi te. La plupart ya bato batikala koyeba te ba souffrance nini o pasteur de la foi aleka nango. La plupart ya bato batikala koyeba te ba situation pe ba circonstance nini o pasteur de la foi aleka nango na vie na ye. Mais tozalaki ka bato ya liboso toya kosabola pasteur de la foi, bato ya liboso toya ka tobandaka kofinga ka pasteur de la foi. Soki pasteur lelo pasteur de la foi aye kotongisa hôpital na ye, problème eza nini? Mbongo na ye moko, mbongo na ye moko. Ti pasteur de la foi azala na église ya munene to bandana na Congo na biso comme azana église na munene. To kota na France, lelo na France église ya pasteur de la foi pe ezalaka. Vous pensez que ça ba blague? Soki bino ba omona ke non kozala na église, eza chose facile kasi bino pe bo fongola ba église na bino. Bo fongola pe ba église na bino. Yango wana bo omona lelo on a ba réseaux sociaux, plus précisément na TikTok. Combien ya ba prophète à lokuta lelo bazali? Combien ya ba pasteur à lokuta lelo bazali? Wana nyonso bazo luka bandimi na makasi. Mais ba pasteur de la foi oyo batikala kokende ko luka bandimi na ba télévision te. Pasteur de la foi tikala kokende ko luka bandimi te ke non yango wana affiche nanga bo salela nga promotion. Babiso oyo tikala ko salela pasteur de la foi promotion te pour qu'azala na bandimi. Kibonzambe o eza na kati na ye. Kibonzambe o nzamba tia na kati na ye yango esala ke lelo oyo pasteur de la foi bandimi na église bakomi kotonda. Pourquoi biso ba congolais tozalaka soki muto asali mwa eloko moko boye biso il faut kaka toya yango wana eza kaka mabonza bandimi. Soki eza facile kozala na bango bandimi na église soki eza facile kozwaka pe mabonza ya bandimi bo fongola pe ba église na bino. Combien ya bato baza na ba parole awa ata kutu kokangisa 10 personnes bazo kokate. Moi je connais des églises ba église penza bo bandi na janvier tala bato soki 40 50 ti bo kende décembre bato batikali 12. Lelo na ba église mosusu bakomi ko compter na bana bakomi ba membre pe mikolo biso toyebaka bana bazaka na ba ekodim bako compter bango na ekodim mais ba église mosusu lelo oyo pourquoi parce que kibonzambe ya nzambe eza na kati na bango te. Mosusu bango batikala kobenga ma ba pasteur te mais parce que bazo welela bango pe bayeba na keno baza ba pasteur. Bakomi lelo oyo kopanzaka ba famille ya bato kozala pasteur eza chose facile te botika pe pasteur de la foi avant. Donc pasteur de la foi ndenge azabo ya koti kofongola ta business na yete akoti kofongola ta business na yete. Donc soki afongoli business na ye kozala ka ba mbongo ya banini ya ba mabonza à part kozala na église. Pour votre information, pasteur de la foi azalaka na ba business mosusu oyo asalaka tokoki koya kobanda kobetaka masolo te ke non asalaka boye na vie akendaka boye na vie te eza na ba makambo mosusu oyo eza privé eza personnel à moins que soki ye moko aye kobimisango. Biso toza banani to banda kolobaka vie privée ya pasteur de la foi ke asalaka ba business a boye yango e produiraka ye mbongo ba biso oyo tokonta ba mbongo na ba église. Eza na ba église mosusu, église ya munene ka boye bomona église ya munene église ya malonga. Mais batu bakotaka na église wana mosusu na fin ya journée ta 5000 kokaka te. Mosusu babino moko bo kontaka ba mongo bozo mituna. Siko église yango bafutaka ngo ndenge nini? Siko église yango esukela kande nini? Mosusu ka ba même pasteur o bino bokanisaka keno ba diaka ba mbongo ya mabonza. Bango moko bakomi kofuta bango moko ba église. Botika pe bato ba vanda pasteur de la foi ata soki eza mbongo ya mabonza a travailler à dire papa wana ba jeune na ba jeune oyo biso na ngana bino tokotikala kokota na ba jeune wana te me ya kota eza na ba sacrifice mosusu asala na butu yo na nga toza ya kolala mosusu ba 3h du matin 1h du matin papa wana avandi azo sambela azo tanga ka bible me ngana yo wana tolali na biso tolali neti mokili existaka te. Mais soki lelo oyo nzambe aye kofongola ba porte na pasteur de la foi botika ya fongola église ya fongola hôpital ata soki kozala hôpital ya mémoire ya leki na yete
eza business na ye eza musala botika ye kandenge babiso nyonso tozalaka na mwa ba business tosalaka ye pe aza libre osala business na ndenge alingi na ndenge ye moko amoni keno ana kuti kosala business nanga aza na libre eza nini na basala nzambe ya malamu pona bana nzambe nyonso partout dans le monde. Les pasteurs Moïse Mbiye en concert le 21 novembre 2026 na Accor Arena. La famille tokende kosomba ba billetterie eza nango polele. Soki oza na besoin okende kosomba billet na yo kandenge ezalaka kandenge ekendaka kota kaka na page ya pasteur Moïse Mbiye bakomi Moïse Mbiye ministre. Kuna penzande okomona lien nini okokota pona kosomba billet na ye. Kozanga te jour wana ya concert kande boyebi ba onyonso bazobela bakobika ba onyonso bazana ba problème ya mabala bakozwa mabala ba onyonso bazana problème ya mabota bakozwa mabota tokende ko adorer nzambe elongo na nani pasteur Moïse Mbiye na boyi jour wana ezala te ke no mama Étoiline nga na somba ki billet concert na biso eza nango le 21 novembre korate te le 21 novembre 2026 somba biye na yo na lombangu somba biye na yo na lombangu bato akosomba baza ebele toboyi orate biye na yo toboyi orate ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko